bandeko, boya, bazozo, chinois, boya, toseka. Toseka nini, mais toseka na kati ya la Chine, entre nous, bon. Bandeko, toseka nini vraiment. Boyebi ke, mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonete. Mbote, batoyo, balingaka, ranto. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bana mike ona pesi mbote naba bébé eza bino te. Bon, tant moso parmi bino pe bozali na likambo tokoseka na bamikolo pe bandeko bokamata nanu audio oyo tosepela nanu tosepela te o balinga rando po kosepela po eloko tolingaka neti nga papa robo naloba na bino jamais nalinga rando te nga nalinga rando memi contre nga memi contre nyonso ya mokili oyo oza haute être humain rando tu nalandaka ngo kaka na internet to na télévision virtuelle alors rando ezali servi bandeko tolanda nanu audio oyo ya rando toseka mwa moke bazozo bino mpe boya bopusana bachinois boya tokoseka ensemble. Bon, o balinga rando, balobaka, les laves sales se lavent en famille, wane yebani. Menga banana kola, les laves sales, n'attend ozaki na famille, nga jamais na sukula. D'avance, soki bilambe leki belé, maman na biso, ou bien tata mwasi, akotia bilamba, ki tunga na mutu, akesuka na maenjeli. Même atanga na kena ye jamais na sukula na famille nga nazo nanje na maenjili nazo beta kimbwa nazo beta banage soki na bimi moko na bomba mina matiti nazo kengela bana basi ya ngamba kisenzu tango balongola bilamba bon voilà nda audio binomoko ngana oseka suste malea bo mi tiaka binomoko na oseka te loba mama fashion malea bo mi tiaka binomoko bango okay loba siko bo vandela ngai bo banda koloba alataki sapate tengama alataki kitoko te mais yo siko yo moto lataki kitoko ezalaka bozala pe na kimia na bandako na bino na bamabala na bino bozala pe na mibali na bino moko oyo mpenza azosokile na yo siko olingi boyo voyager et ate parce que ngai nde naza nalobaka na vina nakoki kopesa mobali mbongo te mobali Karine siko biso tolobaka biso biso siko bato entre biso to ba chinois Karine alobai na bino boya kofinga nga Karine siko biso tolobaka biso biso siko bato entre biso to ba chinois Karine alobai na bino boya kofinga nga Karine po bino bato boza na simaka bozisiko bolati elongi ya Karine bolati six ya Karine atinda ye bino boya kofinga me fashion rando na bino wana boya to na lena tuna rando na bino wana boya ka gratuitement boye okay boye ka gratuitement na internet ka kofinga ka batu bovandi na sima Karine bandeko boyoki nga nazolanda kaka na chez mokonzi nazomona la Chine bomoko nalobi me likambo nini ezoleka na la Chine papa matondo awa na chez mokonzi balongola papa matondo parce que papa matondo yende mutataka sanko pema akoma na rando chronique na kati ya la Chine atia la Chine mal à l'aise bato bakoki te na ye moko icône la baronne akoki te
atie point na papa Matondo. Alors ngai nalobi lokola balongoli papa Matondo, c'est que papa Matondo mbuma mabe. Donc na kati ya la Chine makambo eza te. Bien sûr na famille nyonso makambo ezangaka te, mais nayebaki ekokozala. Mais ba banalité makambo ezanga tina. Mais bino moko boyoki awawa Mère Fashion. Pona tala kala chaîne Mère Fashion. Tango ebimelinga na ordinateur na moni direct. Na lobi tika na tala Mère Fashion. Na tala epe kala. Naza na posa ya kotala ye. Kokota na koti mbala moko kamata ma. Bafingile ba mikolo. Jamais. Nina. Siko bino bato bozwa ba monopole ya kofingela ka Karine ba mikolo. Karine asalo bana biso ke bo fingela nga entel boy, bo fingela nga entel boy. Eloko désolé kama. Karine siko biso to lobaka biso. Papa Matondo. Biso siko bato entre biso to ba chinois. Karine alobai na bino boya kofinga nga. Karine. Bo bino bato bozana simaka. Bo zisiko bolati elongi ya Karine, bolati six ya Karine. Karine atinda ebino boya kofinga Mère Fashion. Nani wana? Mère Fashion Karine bengisi na fête bino bo vandelinga bo bandi kofinga. Alataki mabe, alataki sapate tengama. Bino bo kasi bino bato ambongo. Po ani bo tindela mbona. Limbisaka loba Mère Fashion. Somba sapatu te. Parce que botalaki sapatu wana na lata botalaki yango na kati. Parce que bino boye que basala ba marque ya ba talon na ba talon musu eza ya crayon musu eza ya mutu munene mutu eza mutu bukulu de bino batu bokoma ko tala batu ko lata na bango. Franchement ya mawatro après wana bozo kende ko sambela. Après wana bozolila nazomona bien te mais bozoyeba te ke malea bomitiaka bino moko nayoka makambo yo Mère Fashion nzoka bayembelaki ye nzembo mokoto ebula phase. Mère Fashion limbisanga. Mokoto ebula phase. Yango bindi. Yango. Yango bindi. La parole. Yo invité bato sur mesure. Bakombo moko oponi bien. Olobi bako invité ote koyate. Na porte otiaki pe ba boite na ba garde corps. Otiaki ba garde corps na ba lion. Mais bakoti bato qualité yo ponaki ya bien. Ba lembeli Mère Fashion nzembu sapatu na ye ebula phase.
likambo nini bino bane bon nakanga pema na oseka na wete bino ndeni bo bino ndeni oseka yango bino boyaki avant ou bien ndenge nini en tout cas arieta yo pe nayebi koza vrai bébé babébé basalisaka feti na bango pendant la jour na journée anniversaire ya bana na journée ezalaka te lokola ya Gloria Banyamulenge azosala anniversaire ya mwana na butu na 2h du matin non mais Henrietta yo kutu ana problème te eza nde mama na yo oyo atiaki balio na porte na bagarde de corps bakontrolaka bainvité oyo bakoya oyo to abengisaki yango nani mpenza almonaki sapato ya mare fashion ebula phase nandimi teke la baronne abengisaki mida non je crois pas la baronne abengisaki bazozo mais non ce n'est pas vrai fana tala nanu mbebo ya la baronne soki ezoki te mpo soki abengisaki mida mpo namona mbebo na ezoki modèle mida kolia mbebo mais awa mare fashion sapatu na ye ebula phase mare fashion nga nazoseka ngo te nga moko mpe na sapatu ebula phase bon bino bokompranaka te bino bana mingi na bato bayepoto sika ya batata ya mikolo to mikolo mosusu kaka ya age na biso to baleki biso soko moni mwana poto alati sapatu ebula phase elakisi doyen kaka elakisi ke ngana ya poto kala po soko azotambola neti ngai ntango nalataka sapatu na ngai ebula phase nabimi par exemple na Manei nazotambola kota gara Manei ntango mutu moko akomona nga lobi oyo ndire mutu na biso Mangala bonjour mbali boso na moni awa oyesika ntango nakobetaka sapatu kakaka natomboli semelle amoni ke liama ebula phase akokomprendre ke nawumela awa soki akomprendre te nakoloba tala sapatu mare fashion bon faut ezala mare fashion yo za mare fashion kobanga te na kati ya Nantes moto abetaki tendi neti yo aza te tout d'abord bato baseki sapatu na yo bakombo na bango esuka na nini na fashion rien bakombo na bango esuka na nini la mode rien bakombo na bango esuka na nini Veritas rien bakombo na bango ezaka normal bamida mpuku normal mais yo mare fashion mpe balakisi bisika yo ozalaka de Nantes mpo ntango balobaka Norba de Paris bayebi ke Norba apresentaka sap na kati ya la France na Paris alors ntango balobi mare fashion de Nantes nkolo mama nga nazoluka nayeba état de santé ya ndeko na biso Esther Rodriguez oyo batiaki mbeli
na Manuela kataki na yeba Manuela siko soka za kote nini na kende kotala ye po Manuela na kati ya prison akozala na besoin mutu moko ya kotalaka ye alors nga na kende komisa na banda kende kotalaka ye chaque semaine po na yebi na kozwa lifuti na nga ya magoda me na lamuka boye na luka na yeba bainfo na benga meme na telefone me na tombe na sapota Mère Fashion ebula phase ah Mère Fashion te bandeko Mère Fashion kombo na pesa pamba te pona koseka sapatu ne ebula phase luka oyeba Mère Fashion na age na yo azalaki ndenge nini azako lata ndenge nini n'époque wana batu boni balata lokola Mère Fashion tango kotala histoire ya Mère Fashion place wana okokomela livre ya munene ya mukete le petit bombo de la sagesse okokomela ye Mère Fashion sapat na wana te olingi kosomba muntuka Sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.